Ngao nazo lela donc naza na plateau lelo donc Fally Ipupa azalaki un grand bosseur na talent latin. Talent latin ezalaki na moya biso donc ya vie na biso Mose Malanda. Mais la façon vie wana banda ozana biso azoyebisa biso que wana eza eloko na bino. Petit au foba yemba batisa. Donc na façon wana nde to convaincre batu to bando yemba parce que le temps to zo yemba ezalaki moi ba rajout il ne faut pas to tikala ka biso. Voilà. Il faut ba kotisa peka batu ya série na biso pour esalaka ke biso mibale te parce que to zaki na base. Donc à l'époque il y a deux chanteurs. Mosala wana makasi to saki yango ngai na président na ngai. OK. Les chefs beaucoup accusés na ba départ na kenda na ba orchestre ceux qui eza na tendre chef à Rosa na Congo ezangai ceux na le tout puissant chef na Congo ezangai oyebisa yo ngana tala na TV heureusement biso eza orchestre te eza groupe d'accompagnement les artistes aux côtés de ya star Fally Ipupa namona eza na orchestre moko te ezala na fiche de paye ezala na tout et tout nga sekaka na ngai quand tu perçois quelque chose na mabona nga tu as signé quelque part. OK. Et puis ce que ezalaki ke oyebisa ngai yo prévenaki ngai na ngana yela ba signature ya mutu oyo lobaki alongwa kala wana ceux qui ba ninga ba se retrouver na signature wana c'est-à-dire nga na porter plainte. Même à poto na porter plainte éthique ali ata ngana longo c'est mieux mutalo baki ba futa inga muke président ko kwa vouloir nga olobaka mutu mobo a déclarer azwa kité nga faut na se justifier loko ngana yebike naza correct ti lelo donc na tito koma lelo na oloba loko naza correct wana ngana otika na nga plainte ata mutatika liko na komi exiler jour oya awa faut balande la star ou même le patron du groupe Nabino tu tiens tu chef à télé na bande na yo pourquoi Ekara Makasi Aza très puissant donc il y a moi na ozomona ki kozala ko koma pembe na et pas na biso eza lokwa goutte d'eau dans l'océan donc océan tellement est ébélé place au bazo linga tozala na Fally en tout cas Fally à moi loin trop. Pourquoi Botinga m'a Fally pour pas boire? Une chose est vraie, ceux qui présentent les bibiso, bon mon a les bibiso. Bah mais ça, à titre comme à décembre, ça bah musicien, oyo, bah bolongwa, bah ni na bango déjà, bah ken na bango, na vidéo toloka, pour voir na poto mouvement exotique na bango donc présent exotique na bango aigle, a tindi bango bah ken. Patron a eu à son Mukanda dans le quartier latin, si je ne me trompe pas. Et ça, mais chez Bino, on dirait que Mukanda, ça ne passe pas trop, tant que chef. Bon, au Moni, et pas la bissonnette, Nani a joué qui Mukanda. Mawa, donc, oh, attends, mon lobby, tout Mawa, mais ça, pendant Mawa, tu es au pendant les autres, tout là, dans ma belle, tu es là. Donc, vraiment, on a compatir. Na occasion où on a eu opportunité où on a grand pas où a bouffé maman donc on a eu bisa eka lokolo déjà za mukolo malgré qui pas qu'à agiter pour na moi na wa bungisi ba parents na donc na yebine ça la pour biso des gestes commis déjà mire to kembi déjà pour ba wa biso ba leka to yebine ça la passe donc makasi za na yo grand pas ko fio le bidé l'artiste n'est pas là qui n'est pas beaucoup si court dans les souverains pontifs mais pour clôturer l'affaire. Maman, on y va à Kitoko, on a Kabelo. Et maman, Kabelo à Kitoko, on a Kabelo. Partout vos amis. Ah, toi, on a le système, il y a Internet. Là, ah, toi, on a photo, beaucoup qualité. Ah, vous avez la contrôle. Kabelo, maman, et elle est à la frontière. Et qui est dans l'aéroport. Voici, Jean de Gaulle. Et non, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Dans le malade. Ce qu'on dit,
soki ala internet partout ozali komande kabelo na yo ya Olga Kabelo tala numero ekomami ya benga batindeli yo futi mbongo na yo to futi mbongo na yo batindeli yo kitoko kabelo ya kitoko oyo esalaka kardasha Olga Kabelo oyo Beyoncé atiaka Olga Kabelo Shakira Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Bonjour, chers fidèles internautes. Merci pour la confiance et la fidélité chaque fois renouvelée à Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Franck Stemai éparpillés à travers le monde. Merci pour cette marque de confiance. Voilà, nous sommes très reconnaissants et contents d'ailleurs parce que vous êtes toujours là pour nous suivre. Mesdames et messieurs, nous revenons chez vous avec cette émission Culture Info. Aujourd'hui, par rapport à notre série qu'on a commencé, des artistes émissés de Fally Ipupa, aujourd'hui c'est la clôture. Pourquoi la clôture? Parce que sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir le tout-puissant chef, les souverains pontifs. Comprenez qu'il s'agit bien de Atélé Kounyanga. Enfin, il a répondu à notre invitation à l'Italie. Bana ndenge baleki Nathalie, ba master ndenge baleki Nathalie, ba artiste ndenge baleki Ngamoko Siko, tant que souverain pontif, mais pour clôturer ba faire. Surtout la vie d'un chef boyé. En tout cas, bah, Tikali, bah, qui m'ont en retard, je suis désolé. Pour serrer les lois, ceux qui étaient aux abattoirs de Kouta, le souverain pontif, ouais. Le tout-puissant chef. Franck Stemai, ouais, le tout-puissant chef, le souverain pontif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons honoré à côté de Bissau. Nous avons la plateau donc il manquait à moi trop. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Tes amis stratégie à l'équipe tout ça là qui n'a pas château colo. Fallait tout banana, tout ça la série. Tout ça on va 17 émissions un château. Tu as 17 ans 20. Parce que de Baguinon, il faut montrer un ça peut être temps pour s'exprimer concernant Rambo et le autour de ministère à Fally Ipupa. Mais il y a que chef de Baguinon clôturer na yo, on te bomba qui on a. Et on te moyen caméra na yo. Est-ce que vous après répondre à la question? Oui, en tout cas, nous sommes vraiment très très près. Et puis ngai na lobara déjà batu bayebi ke wana alobaka bongo kwa donc nazana masumu ebelete ceux qui na sengi nzambe apesa ngai donc a répondra oui et en plus bakatanga pe singa lolemo bon donc na babati na lobaka. Très bien. Ni santé, ça va? Oui, santé qui toque vraiment donc togos. Mouvement de l'Ina Aigle. Oui, mouvement ça très bien. Et puis on a pu vraiment beauté na patron na boss Fally Ipupa les grands courants de la pensée de la musique congolaise oui, na préféré na le banga mo na pu si kombote mengai na benga les grands courants de la pensée. Donc na pu si mbote place azali na bi ke ata la ndité ba voyer bisa ke tout puissant les cas qui a lobaki. Amour Eva. Oui, Amour Eva, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons fait ça espace donc ça va. Mais etikali kato bunda pour la promotion, nous doit assurer la promotion autour salade. Donc voilà qu'un effort au final multiplié pour la promotion. Voilà. Très belle chanson, très belle chanson. Puis la suggestion ou la remarque des fanatiques de la Guinée pour un côté clip na big c'est Japon sans zakitoko. Oui, au moni na ebiki pour mutu vraiment à la satisfait za moi pas ngai pour ngai eza ba impression eza positive na sens vraiment que en tout cas na beta li solo na kutana na bana mobo mibali juste ezaika na nzela na bandal na oleka. Ah bien chef pardon vraiment yeyo abi bano ya faire ni fona yo ka bango abi ba ye abandalo ba yo lo ba ki muto ba desina
et longia moto ezala na dollar combo na ezala Franklin na ye juste ngabi bon ngabi bon justement ya mwana to yekola na classe obi na koti ngamo ko te senga mo malili ngabi est-ce que na raté te ou bien ngabi moni alobaki ya solo ngabi a message l'équipe ba petit na sentir que baza cultiver déjà na nzembo et ça la nga très bien donc na moni message déjà l'équipe et moi ndambo batu mais photo ko qui s'appelle tous moi pourcentage belé ouais très bien nga côté à l'imageza na to banda na émission drapeau RDC logo na yango botie lango e vantumba monnaie ya dollar na place à Franklin botia photo e vantumba na Anvers you imaole mawanzolele mawa donc oyo atango lobi kutu mawa mais eza pena mawa te oyo pena ezosala ke tolali na mabele tozolela donc vraiment na compatir na occasion oyo nazwi opportunité oyo na grand mopa oyo akufeli mama donc nga na oyebisa ye ka lokola déjà aza mokolo malgré ekipaka age te mpona mwana oyo abungisi baparent na ye donc nayebi nde esalaka mpo biso déjà tokomi déjà mire tokembi déjà mpo baoyo ya biso baleka toyebi ndenge esalaka mpasi donc makasi ezala na yo grand mopa oyo kofi olobi de voilà mais mawa oyo ezalaki mawa vraiment mpo na ngai ekendaki moment baconfinement bastress tozalaki nango donc na préféraki wana mpe na répondre mbamoko na baimpression en tout cas nazalaki na mboka matériel oyo nakokaki kosala mieux que oyo nasalaki wana merci na bato oyo déjà basepeli nango nakoka koreprendre le clip donc ntango ozotala vague ya baartiste oyo balandi nsima na ngai basali tournage na libanda donc na France exactement ngai na préféraki na reprendre te nalingaki ka écriture wana nasala wana ya kala ya Kinshasa donc ye apparaître natala pe résultat nini ekoki kopesa donc na monaki ezaki accepté coup de chapeau na bateau to travail na bango ça va quoi. Il y a beaucoup à dire avec vous chef Atelier Kunyanga ndenge vandi concernant l'orchestre parce que ça motoyo au monde je dirais même qu'il y a bateau belé ou soit pour ne pas dire qu'il y a bateau nyonso ozala depuis création orchestre ça veut dire que depuis nango Tonto et Banou, quand il y a un orchestre, parce que moi, en tant que l'histoire nous rappelle que vous avez fallu pour pas Talalatan, vous allez penser collègue mais Talalatan, mais après quand il y a qu'on bête pas naïe, parce que même vous avez un Talalatan, mais bête pas naïe de l'eau. Exception au Yosara, c'était comment et pourquoi. Oui, il y a Liboso, et ça qui est Nengo Lobiana, vous reconnaître qu'il a travaillé déjà na boss nangai, na talent latent. Donc, à partir de talent latent, je sais que Ayebaki ou Nga Nazali, ma bé nangana malam nangai. Donc, le mauvais nangai, na le bon nangai côté. Donc, ezanga na mutu, te se bo vandi surtout na mutu. Joana Zaboya Zaboya. Donc, Naza déjà mutu oye à comprenant. Non seulement pour la façon il y a travail nanga du côté travail. Et puis, na koiko lo basus que pour moi, comme on dit que la reconnaissance est la chose la mieux faite au monde. Donc, il pouvait en trouver Moutaza super pour les Kanga. Mais la confiance au apesa ngai tant au travail naï à mon avis que non na kokai kozala pe valable na groupe naï nazala kiwana et puis ezaki pas sous nomination. Donc c'est-à-dire consciencieux et salaire qui nani akoki ko sala boye akosa mieux que boye. Donc j'ai été accepté par mes collègues travailleurs à El Mara et j'ai été aussi reconduit. Donc Tito comment tu as tu mais aux clair na biso que na biso bo yo nga français moi mingi te comprendre. Oh là là. Mais na to que no malembe. C'est-à-dire que na yeba
kobenda yo na F-Victime to pesa wa kombo F-Victime okezana na kombo te to benga onde ngwana ko ya na orchestre yemo ko tombra ki téléphone na bengi yo to yo muto kenda ki verrier oui tango wa kenda déjà to kenda gotika na quartier latin donc to zaki na ba bonne relation to zaki sans rancune to soinate to bomba yango et puis to banda nga net ngai na bando landela évolution côté kenda ka cartona au saranati donc moyen ko bossa na pe ya boya ezati donc le temps a vu makanisia au sala droit chemin. En tout cas, par exemple, il faut que tu parles là qui n'a talent latent. Oh, donc déjà avant de il faut tout ça là, enregistrer. Pendant ce temps, ils ont mis ta web. Ouais, na temps on a gagné Nazaki et pas Rochero Taboulay, le monument de la musique congolaise. Ah na ok. Na Friza, Afriza International. Afriza International, ok. Ouais. Ah, Rochero. Ah, désolé, c'est confusion na papa Lutumba. Ouais, wana na Nazaki déjà kuna yebisa kinga ya zwa ki moi temps ya osola na ngai mais pour na ngai na éviter na koloba malheureusement parce que Zaki enregistré na poto na Zaki awa donc temps ya ko traîner Zaki teke bakisa tout donc à mon avis que non comme enregistré nga na baki kitoko pour lipute beta au saranate battante na ba musala we donc musala esa le mayo goza en communication na yebosolo na biso to solo la na biso metango ke poto à 8 ans ya osala mamunyoso na poto nga na Zaki na kin donc ezalaki te ka rozonga simate pour na ngai donc elekaki tango ebimi abi ah non le quoi to sala ikuna est-ce que tu peux ça la beauté abi non pourquoi pas donc yangwana penga na Zaki déjà na fin makambo ya Friza et combien un peu je me rappelle que Nina Suka Zaki akendaki kiba wana na Zaki concentré côté na prise de salaire que non c'est bon pas de continuer to questionner ce qu'on peut interpréter. Très bien. Côté on a de te comprendre. Pour il faut nzoko. On a malem. C'est quoi aux amis placé ya ko betela biso histoire ya Talalatan. Qui était Fali dans Talalatan? Fali et Poupa Azalaki un grand bosseur na Talalatan et puis nakolo banini tozalaki Tozaki, au fait, talent latin ezaki na moya biso, donc il y a vient na biso Mose Malanda. Mais la façon vie wana banda ozana biso azo ibisa biso que wana eza eloko na bino. Donc si je me rappelle en passant, tokendaki na studio tango parce que biso ezaki au fait projet na biso ti. Biso azwaki biso vie Mose to sala ka maquette. Ils allaient interpréter na Pépé Calé donc c'est comme le temps to sali un mois maquette to salaki 6 chansons tant on va proposer on a ndia lobi oyo orchestre ni et comme oui wana Mozin bazaki na Faustin Diata zaki projet na bango donc abi orchestre ni na bino ba petit moko to zwaki juste pour basa la maquette oyo ndenge to za na projet abi ndia lobi c'est pas possible projet wana ekufi ba petit au faut ba yemba ba ça donc na façon wana nde to convaincre batu to bando yemba parce que le temps to zo yemba ezalaki moi ba rajout il ne faut pas to tikala ka biso voilà il faut ba koti sa peka batu ya série na biso pour esala ka ke biso mi ba lete parce que to zaki na base donc à l'époque on avait deux chanteurs to mosala wana makasi to saki yango ngai na président na ngai après to yeko bakisa Pichulu Zolo to yeko bakisa Mozart de Bola donc Zaki et puis tu es bakisa Kombo Ekoya ouais to bakisi Ekoya Marcel azaki na t-shirt na temps wana to bakisi to yembi bon le temps to mando bakisa wana o sentir que espace na biso ya munene to kangaki tango bato bazokota il faut efungwa puis biso to komi décentraliser na ba rôle to zaki na moi elo na yo mobo bando sala kitoko boye ba tribu na mutu to révolta ka kutu to révolter abi bon nous on abandonne to zongi pena na prise
dans habiti ba bonne libiso ba pesi biso na ba mbongo to continuer projet ti to comment ina disque bimanga disque kei etamboli na maboko ya madame David Morceau madame Bintou ti ke suka na production finale ya Silar production donc ba tu ya temps wana bazo comprendre Silar production et la maison de victoire voilà donc voilà quoi Morceau ko yelo na mutu pour na to rappeler ba to ba na poto hero ba fanatique na bino à l'époque Morceau ya nini ah ouais nini ko yela betela biso Bougie etangisaka pinzoli po inyokwamaka na moto tension ya bolingo elekelinga natangi mai na miso mama ye tokangamaki nga na yo lokola mbuma nguba mibale na kati ya poso moko tokomi lelo lokola musulman na ngulu ye tokabwani souvenir ya bolingo esili mawani ye bambula nyonso eleki pamba donc tala texte aussi c'est bah 97 même pour récupérer un de texte on a quitté quoi non c'est-à-dire abondance et zone nuirté donc babiloko eza ibele magambo eza ibele to ko sala donc faut pas gato tika na ba idée akala c'est pendant que toujours que liboso ou toujours ça c'est quoi ça valable donc ça kaka quelque part ça à magasiner et puis moment et voyage au sala auto au sala très bien beau temps et na mona revivre ça en tout cas na zongi makasi wana siko mutako beta sur le solo makasi JP Kiss OK na moment na to rosa la parmi je crois ba 5 premières personnes auto enregistrées dans studio Ndia OK ouais donc en tout cas ça vrai moment et ça lipé ndenge talaka ouais très bien merci beaucoup on comprend que Bouti Musika na musala oyo alors c'est important alors to beta comme solo F victime parce que pour nande ma solo penane place to kovanda au ça l'idéologie il faut bien interpréter pardon on interpréter Droit chemin premier album de Fally Ipupa oui. Est-ce que vous avez un recrutement ou bien vous avez parmi les bateaux déjà? Bon, en tout cas, le recrutement, ils ont été dans Salaki. Ils ont déjà, sous la bandalité, compte tenu de trop proche, quand on a déjà na Frisa, on a trop proche, il y a place de répéter na Dima et puis na Kauka et pas papa na biso tabulé donc na kimaki na moi moké bandal nazaki na kimbango awa et pas na biso pe lisusu donc babanda o lukangai donc bazo lukangai bazo zwangai ti bat mususu voyager bat mususu eza boye parce que j'ai voyagé aussi avec Rochero tabulé donc ba mona ngati et tout na moment on a déjà Massou et Bandao qui est déjà salaki déjà recrutement ya batibele ba comment que na moment il faut ce qu'on va filtrer moi équipe morobo restreinte et ça la vraiment et ça la masolo OK donc les jours oyo ba mona kinga et ça les jours oyo ngai to kuta to benga na patron déjà qui non to comme à place on a total donc les jours au biso to visiter qui équipe oyo et Bandao travaille déjà les jours on to filtrer qui donc tant to commis on a boss à lobby ah oui c'est bon mais base penza eza ya ngwana te on essaie un peu ya renforcer ba musicien ba instrumentiste mais biso en tout cas il faut tous caser quelque part je crois tout ça qui une semaine et à travail na hôtel moko za na ma campagne wana na Ledia ya to kanisa parce que temps et comment qui m'ont poussé la production faut y a déjà ouais place wana to zaki to se retrouver ki ngai Papi Kalombo Tony ouais na Pichulu Zolo ouais de to salaki vite to kamisma solo tant to sangani na bateau to filtrer qui côté kuna et puis ça elo mo na bref temps to salaki présentation ya album na inter ouais très bien donc l'étape par étape parce qu'il y a tellement à dire la production au quoi est belé comme dans Droit chemin après beaucoup ça album Arsenal de belle mélodie Lelo chef atelier Kunyanga au traversé depuis aux appels à Fally Ipupa au moins ba génération et l'équipe belé ba mususu les ara train de tambola mutu azo kita na gare na ye isika comme la makambo Lelo za chef
beaucoup accusé na ba départ mingi bakenda atele kunyanga kotoyo Gino Liaki kotoyo Papi Kalombo kotoyo. Comment vous gérez? Non, avant de comme chef après combien de temps? Parce que le train il faut qu'on restructure ma camp. Comme chef après combien de temps de création à groupe d'accompagnement? Oui, Ezaki, juste quelques mois passés, on a un groupe New César structuré et Lukaka, il faut Mutumoko Azala déjà, on a pour Alandaka, ce qui a lobby peke, Kunabo qui était boya koto, donc juste Ezaki et Oumela qui n'a monté, Yango Zomona qui bat Baba, qui n'ont 14 chefs. Le tout puissant chef. Le tout puissant chef. Na Oumela na puissance, le tout puissant dans le bateau. Ezaki a le quoi? Élection, pouvoir n'a pas au Vatican. Tant que tu vas comprendre Dieu comme il est tout puissant d'ennemi, l'ingacien bima déjà bazo panzana. Va comprendre comment tout puissant d'ennemi. Donc voilà Tinaza les locaux. Est-ce que vous êtes chef dictateur, vous êtes chef moko compliqué, chef moko je sais pas au Tcharabato à l'est. Donc comparativement, il y a pas place au Ngana Kenda, Nazala le tout puissant. Na oyebisa yo que place wana ngamo ko fona mibwa ke la ba flair, c'est-à-dire quoi? Na kena semblanté, na mona ba orchestre, na kenda na ba orchestre, ce qui est en attendre chef à Rosa na Congo ezangai. Ce na le tout puissant chef na Congo ezangai. Donc c'est-à-dire, je me dis ça parce que si na mona même aujourd'hui, je peux dire que chez nous ça ne se passe pas comme ça. Mais à côté il est Karabouy. Ouais. Donc chez nous, la violence est à la tête. Parce que moi je me suis dit que et loko nazwa pas papa nangai Papitex. Oui. Ah pour kuna pe nazala. Ouais. Kuna na leka na ba influence nangai. Et les cas on a vu le lemo et l'équipe kofi na makasi. Donc pour na yebisa yo que na yebisa moi nanga ke fukama il faut pas ka na silika. So na lobika fukama c'est la puissance ou na parole nangai yango il faut agir. Donc chose na mona pas et pas batu mususte. Batu mususte ba ngaka kangi elongia au moni peza ke yango na malobe bini et agir. Ngana yebisa OK, ce que vous répétez Master Zamu Panzi au répété point barre. Donc il faut bosser la même façon et il y a un moment qui sens et responsabilité wana il y a un sens et ça la qui ngai na zaka. Donc la qui c'était que ngaka munaza capable à la chef na groupe wana. Donc ba possibilité na ba potentialité wana batu bazana. Mais local ngai na kei na frôler limite oya cause à la destituité, c'est raison pour laquelle on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc les lots na lobabo tam sur lobby sur na salim beba naza capable parce que na mérite à rapper ba blâmer ngai ceux qui na salim mabe la cité que chef les colons na lo kwa mutazali c'est que les colons na ngai ko kita na auto ça na donc il y a moi au monde qui Nazawana est un chef, un dictateur, un démocrate. Ouais, démocrate c'est très bien, mais là comme sous ce moment beaucoup d'aller la liste des voyages. Vous a, c'est-à-dire que vous savez ma clé la bino moko boye, yo mo ta que chef na ba pilier na yo. Nyonga kaba tout ça dit que vous bête au moins so ka bête 50 on doit voyager. Exception sans rater, il y a on confirmer règle. Mais côté bah voyage parce que on dirait fallait pratiquer la charge wana yo to comme le président orchestre ya Sénégal kuna avant à retrouver Kimte choix ya voyage est-ce que hôtel à Milongi ou bien hôtel à bateau yo ba retirer la Minerval voyage. Ouais, je ne pense pas que ceux qui est acquis n'engolobent Minerval, donc je comprends ça directement. Donc si peut-être Ezalaki, je crois, na bateau balongwa déjà, ils en a battu déjà. Tant balongwa baloba mambouanati. Le quoi baloba makambouanati c'est que nano bando salimati. Parce que ceux qui est monté à longwe, azo ça la reproche à côté à outil. Si makambo ya mutangila il y a de la part nasir kokai kozala parmi batu ya makambo ya liboso batu bakolobela ceux qui compagnie eza na moi décadence na oyebisa yo nga natala na TV
heureusement, puisque les orchestre, les groupe d'accompagnement, les artistes aux côtés de Yastar, il fallait pour pas. Ils ont un orchestre de mon côté, ils ont une affiche de paye, ils ont tout et tout. Pourquoi nous c'est parce que question quand tu perçois quelque chose tu as signé quelque part. Okay. Et puis ce que j'ai dit que la signature ya mutu oyo lobaki ya longwa kalawana. Et puis mutu na minute so alobi que non na salara na beta bandule na ngamoko boye apesinga na ba date référence ceux qui ba ninga ba se retrouver na signature wana, c'est-à-dire nga na porter plainte. Même agent na poto na porter plainte etikali ata nga na longo. Un jour à Kokiko yana mboko yo a okuta plainte ne voire même na beach, voire même na aéroport. C'est mieux mutalo baki ba futa inga muke. Mais oto yo kanaki o ndimaki ozwaka mutazwaka mo. Ce qui a zui a signé quelque part. Donc ngai président Kokiko a vouloir nga olobaka mutu mobo a déclaré azwaki te. Ngai fona se justifier. Loko nga na yebike naza correct tilelo. Donc na tito koma lelo na oloba loko naza correct wana nga na otika na nga plainte. Ata muta tika lipo na komi exilé. Jour oya awa fo balande. Balande. Quelle idéologie. Mais c'est OK dans mon boy. Est-ce que vous êtes à l'aise il y a que diriger vous êtes la chef. Il y a groupe accompagnement vous êtes chef et orchestre. Ouais, naza très à l'aise. Pourquoi? Parce que nga zo diriger bateau. Batouana tant bazo mona ke nga nazo diriger bango, ceux qui bazo comprendre musala onga nazo sala c'est très facile. Donc c'est-à-dire tozo se compléter na ba tâche. Tant bazo mona ke kuna ba lingi boete, ceux qui ezali pour na bien, il y a bonne marche, il y a mouvement. En tout cas, je sais que mais pour la liste de voyages wana na koga répondre yo. Voilà, tout ça on na mimi na sélection to na élection ya ba miss. Tant au monde tout monde bango bazala 35. Mais na suka tout monde aka ezala ba deux dauphines na miss moko. Bon yango te eko justifier que batwana musu batikali baza bien te, baza kitoko te, mais il faut ce qui est au 85. Quand on a 25 personnes, il faut ezalawana. Et il faut ezala batouba la choisi la façon il y a ma catégorie béni. Donc soit d'être mutumoko à se présenter abi abeta nega à gauche, nga droite na kokarate. Si quand on a besoin il y a na poste wana mutabeta gauche droite, faut bachana. Faut pas que non Bible ko longola te ko baxate ezala oyo. Donc ezana mutu moko te o temps mususa soufa na sanction te na mouvement bande banda o ezaki a voyager te pour na moi sanction moko ici salement. Donc ezana raison wana donc en quelque sorte peut to golo ba makamuto yo kaka eza ebele ba application eza ebele. Ba kati bakenda ka te bo kati ay bale po au monde a boka ezala kuna. Donc faut na bit moko na cause moko ezo sala ki au koma côté kuna. Donc pour la situation il y a de la place pour tout le monde. Tous une des junior à soit moi temps ouais à oumela pe na mouvement et à sala pe moi ba deal na bat mususu ezaiki tous junior tous oyo wana. Mais il est arrivé un moment junior s'imposa et puis à Vanda. Et puis, César a tour de rôle. Donc, panier ont circulé. Par exemple, il y a Mbassi. Oui. Il a souffert jusqu'à ce qu'il semble que Yemoko, chef patron, non, maintenant, il y a Azaki Wana, patron Azalaki Wana. Patron Azalaki Wana. Moment où Mbassi a s'enrôlé à sali preuve ya kozala naï et ça y a mwana donc ce qui est à bois kama soit azaki négligé mais les ambassades ont évolué côté azali mais tant qu'azaki demeurant
et Sikawana. Ça qui preuve. Mais il a souffert. Mais tout à fait normal. Cadeau exact, il a mandé au potentiel. Il faut travailler. C'est ça la vie. Donc, tu ne peux pas arriver. En tout cas, il faut vraiment un orchestre. Il y a Roi David. Où ils appellent que tous les Angelo bien, mais tout est basaki. Tant que vous faites la messe au grand prêtre Nzambe Azoya, Angelo Nyonso ya lola faut ba oyemba te. Zalina ba oyo peta musu ba zalina ba rôle musus ba yemba kiti. Donc na cadre wana liste de 5 à 25 personnes plutôt qu'ende. En tout cas pour ça la 43 te na souci tant musu ya mutu oyo. Et ça un jour moko boye il faut se définir pour naï donc voilà. En tout cas chef Olimbisanga na cité na pas de musu nommément en tout cas et déranger toujours par exemple Mambozo c'est très bien on comprend les amusala mais exemple il y a Imani. Il y a Aoumelate, il a commencé à faire des voyages, il a écouté des Musu Balagi wana. Pourquoi pour retirer des poids des mesures, chef? Ouais, eza politique eza na côté tant mususu ya biso ba décideur to vandaka réunion ezali to biso nde to kokina ko kolobate pona like sa faiblesse ya batu oyo emania doublé. OK. Donc to like sa faiblesse. Prenons le cas ya batu mususu baza na groupe mais ba yebi États-Unis. Oui. Mais bah travailler, bah kota kala, il y a un zoloba, il y a un temps pour tout. Na limite na lobela trop pour na imani, pour na avec sa faiblesse, il y a bah oyo bazawana oyo. Tant musus bah tu as besoin il y a examen moko boye, il y a bah tu bazwa imani folie. Mais tant où yo mona imani, tant où zo mona imani, les a cadeau pour soit à mériter. Yo ndem to yeba, bah tu ndem tu ba comprendre. Mais côté nanga je sais qu'ils ont un critère moko emani à salaki ou ils ont répondre na intégration na rapide ou Très bien. Donc, chef bah accusation ya Ramo Ebele, Ramo Ebele autour il y a orchestre d'accompagnement à Fadi Poupa. Bah musicien, il y a un grand écart entre lui, la star ou même le patron du groupe. Nabino, tu tiens tu chef à télé na bande na yo. Pourquoi Ekara Ramakasi pendant que Bosa la Ranaye, tu as 14 ans, groupe Salami, il y a salé trois chez Bobana Nzela ensemble, mais au Kananzela, mais ça fallait bailler banarate, bapes ma album libre parcours, banzem gogo banate, tout ça. Il y a une politique où ça là que effréné bino na kati orchestre. Oui, merci. Tout le monde a la question c'est tout à fait normal. Mais prenons si koto bima na et pas na biso. Il fallait pour pasaki moko na kati ya quartier latin. Nani azalo kwa fali poupa. Na tunyo question au peut ça nous réponse te. Tu ne répondre. Oko répondre. OK, merci. Na limite au répondre en po eko sala pe mabe. OK. Donc il y a combien de fali au Congo? Au ba na quartier là-dedans. Au Congo, il y a combien de fali? Donc le problème Fali a très puissant. Donc tellement vitesse aux autres dans une course, c'est là le course à fusée na vélo. Et ça quand on a Congo. Donc en Afrique, Aza très puissant. Donc il y a un autre monde qui kozala ko comme pembe na et pas na biso eza le quoi goutte d'eau dans l'océan. Donc l'océan tellement est ébélé, place au bazo linga. Tozala na fali, en tout cas fallait aller moins loin trop. Et ça quand on a bisoté, fallait aller loin trop tant musu na ba leader oyo, to bando compter place ya za to PC calcul. Il y a ba leader oyo, bazo sa course na fali, ba zapper loin le quoi biso. Ah bon? Ouais, na ça yo. Donc moto a savoir na intelligence na ya comprendre vitesse aigle zanango et l'équipe n'a pas vitesse y a tant musu ba mona ka biso. Donc ba mona bisoté. Moi je me dis que le tout puissant chef. Au que ba groupe est belé na Congo. Déjà awa ba quelque part po biso za na biso moi pembeni aigle ali koloma kasi biso peut te la paix biso te la paix. Moi je me dis le tout puissant. Donc kala mingi te na ozela ilo moboto sala ngan je vais organiser conférence de presse moboye. Ya batu
oyo Monique Akobo ya Kengaza le tout puissant. Et puis nazo yebisa Kengaza chef ya groupe ya Fali Poupa Aigle. Le tout puissant chef. Soki ka to ke na vitesse ka na yoki ka batu mombo parce que biso to mpesa na trop na inversion de valeur. Au mona batu samedi dimanche vendredi samedi dimanche na ba télé awa. Batu bazo aussi mi pesa na ba inversion de valeur o mutu mo akeya zo finga ne batu. Mais mutu anoko boko la capable boko la neti ngai na gozo moi batu mo boye na bimisi place mo boye ta mususu na ba locataire na ngai na vandisi wana ofuta te ina donc c'est pourquoi na zo ça OK tozana batu mo boye biso toza wana te na sir toza parmi batu oyo président na biso avandisa na biso ke bo sala boye te ngana ko prouver on a message oyoka oh batu mo balobi kuna boss azobenga ça attention na ba musicien il arrive quelquefois ngai moko abi mutaole kana même na émission mo boye ça censuré fona yeba ni nozoloba donc parce que tellement eza na batu ba dérapera trop ceux qui bazo déraper pour na biso donc eza na batu mususu akoza na besoin que de répondre biso ta mususu il faut de cha frein yango wana omona ke ba mission fallait ta mususu ako éviter botu na ye likambo mais yango na loba nga bakatanga singa lemo je peux me permettre mambo batunsu basala nga mona ngolo kwa kole lamba na ebi place na matsa place na kitsa soki na débat bo na zape na minduki o ebeta nga za munduki o bapakola couleur te mais soki naza na loba ngote na ebi pourquoi quand je dis que yana mutu mususu eza mabete ko za locataire eza mabete ko za ndako mettons sur ndako ngazo ngana bete la ngoy ko kanité au place na za ebi meuble oyo eza niveau na ngati mais na ko loba pona ona za na mais yango te musique to lobela trop mamuto sa musique ngana sala ba vocaux ba yemba en Afrique na tchaka micro boy ba bazo yemba eza vérifiable et c'est une réalité qui peut être vérifiée et comme une vérité que a kosa été à le baki ya solo et ana batu oyo ko boko la leki na TV ba wana rien mais oko zoyer na bimi sponsor na onde to luka ba compagnie mo wa brasserie na vani abiyo ko vanda à 2 ans au footati et ça nga eloti mais to loba ngote pourquoi parce que eza nango utilité wana na Bible la moi tout m'est permis mais tout n'est pas utile au moni place wat ba loba moi je préfère na yeba na trotter ndenge vie waze kwa lobaka na yeba na nga trotter menazwa donc oyeba na ya bato belé bazo yeba na tam se pesa bango pe rien si c'est bloqué bango tam susu place a tchela makelele et moi zo moi so na longo ya na kende so nil pas mais ba biso te ngai soki na monike na okende esika musute pona mona so na longo pa aigle naza orchestre na okende te ah bon mais oui yango tinga maye bunga kotika na yebisa yo koyeba na upa lokola nazozwa lokola nazo se retrouver moi MP zali en tout cas na kanga mina ngana ye donc mutu o azozwa succès yango succès ngo ba nani bazozwa ngo ba groupe o eza awa to yebi ba nini nango bazozwa succès ba boîte bo batambula l'équipe ensuite ba beleliye ouais bazobelela ye ba besoin comme maye ba bazobelela ye oui c'est bon ezo sala yo nini ezo pesa yo nini c'est mieux ba belela ngate mais je suis allé chez moi et puis nazana ba chez moi so na vi ba chez moi c'est-à-dire on a vu na go salle sa conférence na zela ka batu mo boka soki ekeka on li boma batu ba yo ka soni tant mususu conférence de presse boya batu ba bunda te boye kaka na makambo yo go yebisa batu au même moment donc au vandi awa kanda esi les a lokwa fin du monde kanda muta osilikate yaka yebisa batu na succès oyo sala ozani moi batu mususu dans la zone baba zo kenda ba inversion des valeurs moi l'avenir ne m'appartient pas dans un retardateur je ne suis pas un précurseur moi je suis un retardateur aujourd'hui ceux qui ont tant et kangami aux nani na moment où yozo sala succès oyo vous espérez makasi pour l'avenir c'est pas mauvais non c'est normal naza pena na rage ya olobaboui
tina comme un niveau tina le baboué une conférence de presse une conférence oui. Une conférence c'est quoi là donc lancé tout ya sikoto jour wana non ba yoka na raté muta silikaza te to vandi ba question so ba lobi bimisa ou bimisi oh nini yangai fa bimisa ta facture mai ya na komuna kuna eza nini to tambula nanu kuna hotel boy et l'eau comme mutembo e bomba marate to yebite nini ozala. Très bien. Alors évoluons quand même chef na be côté les sous na ozonga sauter tout évoluer na biso et l'eau comme mususu bato ba mo tant ozolo ba boye. Comment la mission est mal payée? Mais vous arrivez au Sumba, bon, tout le monde va monter quand même, mais vous allez toujours mal payer. Vous foutez par concert, bon, la kin, il semble que vous avez un montant, vous foutez $50, les bandes $100, à peine coûte bercer, et début vous avez $50. Là, monter c'est bien, à battre, vous va monter, vous avez toujours une chance, voilà, il y a une vérité. Ben, ok. Omoni même bateau bazolo ba wana ta mususu na ba beti pe Bercy wana te bateau belé ngaza bateau ba beta déjà Bercy avant na solo la na bango donc quelque part faut to beta maboko to beti net ngai na beti maboko pona patron na ngai Bercy wana ngana kuna yete pona na sala évaluation ya ba paye ya batu oyo za kuna ceux qui ezaki na to bandolo ba awa za mambo belé lo ba mate ya na batu belé o ta mususu ngai sina yoka mais ngai na yoka te ba mission ba longwa pa na biso ba lobiam donc sina yoka orchestre belé et voyager qui mususu kepe poto mususu kepe côté mobo azoni matro ngazo ebisa ok ceux qui avec permission ya patron nga ils a peut exposer salaire à monter à ma vie donc naza na ba fiche de paye au moins makamunyo so nazo baké toko ko ça la conférence de presse ngana préféré na ngai parce que ngai nazala salaire à mudae et poussa na nango ngana ba musique quelque part mon nazalaka nazwa $30 ba futanga $30 sérieux wana mo kala est-ce que le se ba futinga $30 is valable mais la série wana nazo futa ba pesa nga $30 wana le la tout ça ouais zalaka bien na vie l'évolution tozo poussa na malembe tozo kende ti lelo ba le tout puissant toza donc na koko like ça ba fiche de paye ya banda 2006 tito comme lelo regardons pour ezali tant na zo ça que muto alobi quelque part na ça plainte et puis na le garantie fait na porter plainte pour na mutu tel pour na di proposition mo boto propos mo bo ya tenir oyo et les engai na ko sala mo parce que naza capable ya osala donc nazo mona ngamo na tala kana évolution ndengeza awa ceux qui battent musu abi fiche de paie za la raté c'est-à-dire quoi na ba orchestre wana ba futa la tête so mutu déjà battu belé balé kaka je crois que yo peut oyebi tango ba lobake orchestre monte ko lobake ba futa ba c'est-à-dire na orchestre wana déjà ba futa raté mais ça bisoté biso auto yokana to pesa mo batu. Donc c'est ça. Très bien. Alors, tu dois te mettre sur la version. On a sauté des étapes à maman soirée de belle à l'occasion de l'eau. Maintenant, tu te une étape. Les Cambo te bêtis à Bercy. Ils avaient concert moko historique. Tout bien entendu moi parce que il y a eu beaucoup de choses autour de cette production. Tant que chef. Moral nous a acquis notre bande là on a sima faut gérer patron il fallait pour pas il faut tel côté public il faut tel côté résistant tout les combattants moral nous a acquis en tout cas na ebisa que stress moko ya ko sakana te médier aidant donc conseil ezaki na mutu te mutu akopesa mutu conseil ezati donc ngamo na zaki na mawa ya hôtel nazo mo patron na ngai na sentir stress na on dirait kondi na comprendre po biso na kati to kota ki tellement avant makamunyo c'est ça les malibanda zo mona ngoto tala téléphone ti bat ba c'est pour ba obetali souste et tout moi je me disais que na longwe puna pena na ba fier na nyos na gebeta Bercy na ba ça curriculum na ngai comme na moi poa moko boy po en tout cas na za na honneur makasi po
même ata na ba continent Australie ndena na kete Australie donc côté à la mutu lokanga suna hôtel ba passeport o déjà na utiliser na ba vraiment na yebani makasi na affaire étrangère donc stress wana ezaki to betati ilingaki za lokwa makamobo ya mabe makasi na vie na ngai donc tito beta wana nzambe merci en tout cas ça va to longwa ipenda kini poto ke beta to beta qui et ça là très très bien production en soi vous avez satisfait l'ending de baki nazalaki en tout cas ko beta oui et autres c'est si fierté mais pour ngai na lobaika c'est mieux on a mieux fait c'est-à-dire très bon fait donc nyos on a pesi ba échelon ya gradation nyos na positivité ya mamuto salaki mais mon souci ezali que bato vraiment ba vendre à l'aise bazoyo kanga na tant 14 ans on a sali ba réalisation ndena ke na oyemba bato belé na Abidjan bazoyemba ba solo vocaux na ngai ndete ya Nissa surtout siko humanisme monte mananga ezalaki pays ya des habitants natika linga mokolo kola linzaka na mosapi papi chakwa komisinga incomplète devise na biso ezalaki amour tous les jours avec Patrick Bachelon Paka on s'appelait affection ya Anto Miguel ultra sexy Jean-David Kambote bive onga le pro donc batu bayo kapina à peine utobima et puis ndenge carton na wana na yembi ya moté Nathalie ba Nissa na sala pina oh Anissa ye oh man yo komisanga lokola ngabe est-ce que faut tika la ka pa Sandra Maou akaka bive on le propriétaire ba sepela nanga Saki Nzongo le roi de Grenoble donc bango ba sepela kaka ta batu ba tondi ya dégâts kuya pe boy batozo ka susu bataki tshasa etondité yusi batamote mama be ya Kinshasa on appelle ça précision etondi na moté et comme sous le cas mosusu auto beti comme sous etondité donc très compliqué donc les cas nango vraiment nzambe merci les cas quoi une première pour nous tous cette réalité tout au vivre en 2020 dans les alates pandémie à coronavirus écoutez bien loin à ma famille loin à bandeko loin à ba bukangami na mboka où mais ça qu'on vend dans longtemps en France plus de 6 mois donc 7 mois durant vous avez qu'on a on vivait qui moment on a ndenge ouais donc moment on a ça vraiment la douleur makasi parce que au vendaka buente la kufi vendaka buente la kufi au fait naye ko comprendre que kozala kuna na ozala awa ezala normal coronavirus théâtre tu vas y aller tranquillement normal batu ba coronavirus mais kozala kuna stress makasi parce que ozomona tom soko yoka obi garçon na akufi ndeni donc ezaki pasi donc ça m'a mobo na kobo sanate za histoire na vie itikali et puis voilà quoi ya on peut na mona kaki na temps oyo to zaboye il faut amour et vibe makaka et ça net consolation na batu moi bayoka moi batala ba mobo mais na izwa ki pétant na collaborer avec na mutu na kati ya ndako kaka to sala ki enregistrement mo c'est juste na ça ga preuve que tant mambo ezalaka boye na yembaka moi elo mo boye kana na gouti millionnaire juste na ndako to sala ki wana et c'est bima ouais bima mutu obeta na YouTube au mona petit millionnaire fit à télé en tout cas mamnyoso na ba image ba mona na ezo salima zoa caméra filmer tcha très bien alors artistiquement on va n'importe pendant longtemps c'était comme une occasion pour la vie de artiste pour découvrir ma grande sous dans ça dit que toi docteur est araboyé snap est à on adresse yo banini boy ouais au moni moment OEP et ça bien pour ngai au moni et l'OP fona loba au moni l'olendo pesa trop te pour ngai parce que presa ebisa ibiso en tout cas makamula bino yebizala boko sala koto beaucoup qui ko sala mo c'est-à-dire quoi pesi biso liberté ya ko déclarer ba droit
Ok. Ba droit na biso donc là les va tout déclarons que nzembo. Spedidam. Adami. Na sasem. Ndeza boye kala mingi te na zo ibisa na zo zela. Ekota. Ok. Ponga na yemba banzembo ndeza ana beta ba concert ba laksanga na ba France o ba nini. Nous sommes déclarons. Ngai nde naza awa bon le lendo ni naza na ngote ngai laksa déjà ni na ya compte déjà nde naza na ozela siko tango na silisi na ko clôture to mito zonga pina bona clôturer ma ba faire tout nde nazozela trimestre ba virer le système donc trimestre tango zo kota ka boy tak na téléphone déjà na oyeba et puis na yebi déjà ki na plaisir makasi na komi pena artiste quoi donc na bando lia oyo ya ona sala quoi biso to beta ba nzembo ezo ba single d'or to beta ba laxa biso la liberté wana marambo ba nde na interprétation na bino marambo tout nyoso nde eza awa na mboka na ngakutuna na sala ngote nde naza na ba compte ya kuna bon laxa benda omoni eloko de la scène à ici déjà muta na France te tika parce que le lend de zangi ngai donc ce qui va ici donc merci na boss o ala kisi biso obi ke makambwana iboma ba orchestre awa mambo à droit tout donc ce gars bando beta lisolo à droit wana déjà ba faut ba longola donc eza quand même orientation moboui mutu batiki biso na ba droit na biso c'est bon quoi donc ndeto za wana batu o bazaki plus rapide pe bazaki donc bazaki na vitesse ndeza wana kala mingi te ba ozela ba trimestre na bango puis ça vrai là. Est-ce que chef pas na bino za soki mutu azui mukanda ifo bolongo na orchestre? Ouais ngai ekosala nini pona mutu o azui mukanda balongo na orchestre. Et ça là vraiment nini? D'abord répondre à la question mais ba olongola les problèmes est nini? Au moni ne baloba ke il faut mutu à se gérer, faut ayeba nini azosala aza wapi pour na renchérir kaka na ozoloba tout moi fait rigolo la geste de nuance azwa mukanda na maison mère elle m'a yé mon patron na yo azwa mukanda na quartier latin si je me trompe pas et ça la manango mais chez Bino on dirait que azwa mukanda ça ne passe pas trop tant que chef bon au moni et pas la bisonnette nani azwaki mukanda illégalité problème eza nini kanza equalizer totika ba wey ba kuna na bango totika ba wey ba kuna na bango les problèmes c'est quoi bon en tout cas c'est là quand na moni na senti déjà tant muso obetsa ngama ba kuna ba balongwa na bazwa mikanda na bango non to solo marambo ka chef kozwa mukanda est-ce que photo lo baka ki ozwi mukanda est-ce que yebi ke ngai nde na zabo so na ngina kende na ibisa oke na zo kende États-Unis na okende o senga visite oh nazolo ba no makamso na bina kende na osenga visa pour na ibisa na oke dimanche na kei o senga visite lo bande na zanga mbongo na osomba billet o senga visite na osenga te do hara mukanda ne uzabo oh te na lobi na okende buke na moyeni est-ce que na sali nini est-ce que yoka ngai na kenda ka pamba ya mwana yebisa ki oke bato bazo beta masolo atela kima ba lexa ta mo moto ba rolo batela kima zangati est-ce que boyoka na vandi mois 2 mois mobo na lobby pa bato ke ngana beti na tour na nini soki capacité ya okende zali na okende te pour na yebi onaza na yebi onazo sala na koki na okende tout me permis mais tout n'est pas utile donc ezanango tant mususu kozwa mukanda olingi okendaka air nyonso tant ozokende est-ce que mouvement ezo permettre yo kenda air nyonso so le mouvement est permettre yo c'est-à-dire mets-toi à côté ôte-toi que je me mette est-ce que bato bazozwa maîtrise wana soki azwi mukanda avant d'ape po omona kaka boye ketch oyo esali neti kaka moi basket oyo esali mwa faiblesse maintenant kende tant que comme ça la mona kende na mona kende na joie de on atika kuna na zonga ngo po baninga ba yoka passe peut-être tant mususo bandi ko mi mona ke na sala na ko na continuer nete za pamba tela siko na yebisa yo ke eloko to sala so muta ake akimi azui mukanda
Ce qui a vu mukanda wana alinga zonga groupe. Joie batu nyonso oyo yebi. Bazonga pourquoi? Donc tant mon sous façon basale là qui application na bango et zo correspondre sous na groupe. Mais si basengi yo peut-être que chef, tu basengi patron peut-être beaucoup. Non, batu ceux qui osengi non, eza nango omoni eza na mamsusu to lobela biso trop musique. Musique m'tabeta ngo musicien faut taper na vie comme bien. Oui, c'est tout à fait normal. Oui. Obi ke nga zalaka na amoko mususu eza na mutu to zalaka na ye azali na situation na ngamu na ke pues ndeza bo soto sali bo mutu ana azobanga soto zongi bo likamune azosala awa ekoboma po ani na billet abi yebisa c'est bon tout que na somba billet tant ekokipe bo tac Air France tu veux dire sur l'hôtel pour la ni ba somba billet pour na Azam musicien. Musicien. Ils ont battu basenga bakende ba faire na bango bakenda. OK. Nga personne na MC Press. Que Press na kende moi boye na sala moi makambo. Ah boya te. Oh. Est-ce que goza mabe mutu gozo mukanda eza mabe te? En tout cas jusque là na moni mabe ya gozo mukanda. Bon, tant que bolo baraté mais yo moko lobi à te comprendre que vous allez mukanda aux États-Unis mais na ba musicien na. Tiens na zanga na ngote. Nga za na alinga ka na beta musique makambo ebele na loba surtout ça conférence de presse vous comprenez que bato ebele ba loba te bato ebele be ba loba te bazana voilà donc koloba loba ezana ngo na tina te bato bayoka musala est-ce que nga sala musala nga mabe na sala musala mabe est-ce que nga finga bato na finga bato te donc mambo bien positivité ya mutu ya mwana donc moi je crois que na sala musala nga moi bien ya mwana mona ke naza toujours pembe na boss nanga za mutu Kinshasa eza na ba talentueux ya usaranate koleka ngai na mona ba nga na mona ba mais ebele bazana ba groupe ba to mona abeta raté mais tant aleka na TV alo ba trop abeta raté mais au mona ya beta ayemba mais tant ba kenda studio ayebi obeta te ayebo yemba te alingaka ko interpréter ba beti ba beti donc ça y a une inversion des valeurs eza trop allo ba rolega bato ba yebi ko beta na studio pour mususu nga to épinglé ils ont une cambo yo parce que voyage to s'attarder on a tellement voyage yo ndé loki makambo chef à télé oui toi que chef parce que il y a aussi des moments où ils ko plaider pas patron pour na musicien na yo que non ba musicien bazolela et puis nga mona constater que bazana moi problème moi souci est-ce que moi ils allaient intervenir est-ce que ça le m'a rappelé oui et ça les makasi parce que au moni siko ngana ye na ngati pona loba o patron a boza la pona non to ko na détail te nyoso ba détail na kota na ngati au moni ndeza awa ngana yebi banda to kola awa ba masana ngai belé ba père na bango bando sala parmi banda izala au traco ti komi onatra ti komi basala kuna me total la ba état de vie ya batu o bazawana et l'accident ka ba père wana ba tant mosusu ba komi na ndenga na zati mais l'accident ba zoate ba boko libiso ka na façon wana l'accident ke ban bazana ba compte moko ya nini boy donc ba posa na union c'est aussi la place moté mukolomo ba et d'ailleurs mususu mukomo ngana mona pe mamboto mona ka mutaye asengi ba pesi mais jour au pesate ukomi mutu mabe c'est tout à fait normal est-ce que faut ba pesa yo kaka ba kabola on dirait ba pio ba pesa un dixième ngai zo na o kabela mutu ta mususu na l'équipe place mususu na pesi mutu 200 francs ouais chef mobimba ya dino ane lo côté mais la BBC quand même moi 2000 na kabeli mutu mais le col a satisfait na oya lingaki a fini ngai so na lo ibongo za par rapport ya voyage à Souka bon on vendait longtemps na Porto ndenge za la patron ya bien to yeba ba okasa kalta ba no voyager pour ba ka semi voyager te bino bozo ka mi chanson na ils allaient quand même que ba mi chef bazo na moka as moi il robo na mai bino moi bozo chanson na bozo voyager ka mais cette fois-ci ba mi chef de 7 mois na Porto bazongi kakande bazongi wana il paraît vide na Porto bana ko mener ezaki mondenge raison pour laquelle
tout le monde au moins 5 têtes. Et tu as le poto. Le chef vous avez président de côté. Ouais, au moins, tozana souci moko to komi na awa tellement to komo luka pe au moins kopo. Oh, quand on est au sol, il y a un cop mobo et côté ça moi un peu na bateau, bah il faut ça la mo. Ce que bateau bah ça a besoin bah zoa et belé bah comment ça la mo ka juste tant soit fingio bah tant bah hôtel la boy. A finga qui a finga il m'a finga ni. Wana waze quoi vient na biso waze quoi j'ai raison. Ozoye bana le quoi solo mabe. Donc eza makambo ezo salema. Ah ya on a le baki. Donc Tomi pesa ngana yoka souci na zoka ka fali pour pas beti concert o yé muta panzi malade. Ndire presa yaki na maladie wana zo bwaka mai ezui batu. Batu babosa ni penza OK. Moi je me rappelle d'ailleurs ngana kendaki Sénégal c'était 2 semaines avant to kende. Kendaki Éthiopie presse déjà bandola ta masque. Mais ba congolais bazolo ba fallait ayeba ki ke malade wana ye alata ki masque ozomona batu baza vertu te donc ba bosa ni peke tango abafan biso to kende batu bazo kufa na nzela na Italie to mona ngo na Chine koloba donc na Chine koloba te zaika maladie wana et puis ba bosa ni peke Italie est un pays frontalier ya France ba ebaki te malembe bon siko lokwa biso to panza ba maladie wana na France bon na États-Unis to kendaki te tourner na biso katana kuna ba kufisus ba to ematili ko na Espagne biso to kendaki Espagne te balobaki nini donc congolais enrôlé facile à comprendre ya solo yoka ba voice zo tambola fali penza yebaki eza mawa donc eza na to lobela vraiment ba yango ngala kenda tourne matériel ti naza o naza natambola makolote mais je crois que ceux qui mutoyebi Willy guitariste na biso mona na voiture na kitoko so mutoyebi chef Zagalo chef na biso ya répétition mona mutuka toba so ba yebi ka zala na ngo mususu ya kala donc mususu ezali moni ba Schumann moni ba Alex moni ba biso logo atoye ba mona net ba kata biso singate to lobila na biso ngote est-ce que faut na ya kaka na oyebisa mutu ngana na voiture ngota mususu voiture o yo linga lobela voiture là combien tamula na c'est quoi ça sûr ngai faut na bandolo ba voiture nanga o faut ekende ta mususu ekende ba voiture ngo e koma ba 20 000 comme ça 15 déjà 10 000 coûté yo lingi siko na olobela 10 000 wana au moni place ngana ko ya ke ma mususu za oloba te pour ça na commis placement inversion de valeur ça na commis placement à vendre lelo na resomba ta mususu 3 voitures ou yo za na motambola na bon na je bisa keba na conférence de presse ouais ba bengi na pona yebi ba te belé ba le karna TV na biso na ba internet au moins biso quelquefois le gars wifi za moi manœuvre moi belé au moins bande émission ya mutu asaki na YouTube aussi lycée moteur na poto to moni ba connerie za na na Kinshasa ya moi sala ki mambe belé le ka to yebi amuti ota ba connerie ya batu ba sala na ba internet donc c'est compliqué donc yango na lo ba ki so ko à vendre na ko somba ba 3 quarts o ya nini wana bon siko sangani. Et ça est l'autre. Donc il y a faut construire ba base na biso za mutu na biso. Donc et loko na tout la tolo wana ils ont lo montant à 6 000 7 000 8 000 tala le boss na ngai ya kena magasin sombia on ba kati sachet 4 217 000 nga fona yebsa patron na ngai ni azana ngombo côté il y a que shopping au kenda shopping like ça origine ya mutu kanao. Il s'appelle Atelier Konyanga, le chef d'orchestre, le tout-puissant chef. Le souverain pontife. Le souverain pontife. C'est grave ça, merci. Tout ce qui a pu un mot qui est en train de penser, merci Raya José Moulumba, le sénateur à vie, l'homme intègre, Motema Beni, Penda Moulumba Barcelone, Maman Rêve, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham. Merci pour tout, Kouroutou. Merci à Manu Sakom, 20 ans de métier, Henri Tonza Milemba Nalemba, merci. À notre maman chère, merci pour la seule première dame de Lausanne, merci pour le soutien à Maman Rich, Andy Louawa, un enfant pas comme les autres.
Je penserai aussi à mon vieux 00243. Il y a Willy Mouché, c'est le code de notre pays, pourquoi pas. Les chapitres du plein de grâce, merci pour le soutien. Dieso, la City London, Alain Dinamo, le mot surprise agréable, Bogartina Poche, Manjani Sambakondi. Et merci aussi à celui qu'on appelle Spirosol, mais c'est le président, et à Gisèle Matota. Et puis Dieso, là, London City, mon vrai bien. Dadi Mavungu Vungule, et puis Ed Djongo da Imene, la terre avantageuse, le kit au Mr. Octown, le va give up black des dons. Et tout pour ta chef. Question où on est obligé de retourner en caca. Yo de partager biso na ba fanatique il y a fanatique na bino, donc ba warrior. Émission mi balé fallait passer là qui na poto, patron na yo et déranger qui moi ba te belé. Ça a au moins 80% de ma musique. Oui, il y a moins de caca. Oui, c'est tout à fait normal. Parce que non, on a dérangé dans l'hôtel. Bon, si on a BBC Amour Eva. So na lobby qui na sala qui 85%. On a moko. Musique on est dérangé. Moutounani. Nazouim Sanga la sali 4 présent le qui est 80%. Nga 85%. Est-ce que vous voyez que Tina Zolo Bango Awa et ça ba musicien biso ba hôtel là. Donc ba oloba que chef a déconné ou quoi. Nga bi na sali 85%. Il y a musique na ngawana. Na lobi ma beni. Na lobi na ma bete na bi 85%. Il y a musique, il y a une conception, tunga mom na sali. Il déranger et de ngai na éviter ce qui vous déranger mais na lobby. Tant on a solo baboye, ba on batu oh il va participer qui va comprendre. Na lobby a solo ton na vérité. Mais ngai na ça 85% qui est plus que presse. Donc peut-être mutuaza qui a compris qui a bien té na yebité. Ngai na mona ki on m'a bêté parce que ngai ce qu'on a dit 85% nzembo nga. Tant on a zolo bango, na présent na kati. Est-ce que vous comprenez que na présent na kati? Na kati ya orchestre. Ya kati ya groupe. Donc sans se tenir compte batogo simba to bunda si facile. Donc 85% est composé manga. Donc na sala ki ndenge na lingaki. Nangai côté mon abimisanet comme moi voir papi texte. Nazaki donc na yoka ki trop toli ya batuti. Nangai na salango ya ndenge nangai. OK. Donc na idée ya auto saki libosote. Donc à l'occurrence pour mona ke kuna presa yemba ou presa yemba. Et puis na yeminga moko na ko yemba pe ata 4 musiciens bazaki wana. Mais nga na yembinga moko. Donc, na sali on a conception ou na monaki ba bongo. Na éviter ceux qui na répondre ou pas. Mais ngai na che na sala 85% na prise na biso boss na biso na kati. Pour ça groupe wana ya yi. Ngai za na nga dirigeant. Mais na lobby. Ah ouais. Donc, eza eloko mo boye nga monaki na ngongo prise à lobby la ki ndenga na lobby. Donc, je ne sais pas pour les autres, bah, vous développer les dissertations, tous ont 6, tous ont 4, tous ont 10, tous ont. La dissertation, on dirait 10, moi, genre, on est au cause d'un accent. Merci beaucoup. Voilà quoi. Tout le monde qui fait à la fin, je fais télé pour Nyanga, mais quand vous comme la il fallait pour faire un orchestre, télé, espace. Pourquoi vous tirez ma famille pour pas boire? Vous comparez bien orchestre à orchestre fidélité. Ouais, voilà. Je sais que Eza Nabatu. Batu balingi makamwana eza problème te mais na lingi na pesa exemple ya sikote. OK. Papa na ngai na linga minga comment na nga mandola ye mandola lo banzo te mama comment na nga père boucher ndeko ya azanga wana papa na ngai John Poy alaki na OK jazz na au sala tout seul acte au sala moi bien bon tokei toke na papa Lutumba alongwaki na OK jazz na Ashni papa Lutumba vie na biso papa biso Madilu alongwaki na OK jazz na Ashni on sentir que
tu as besoin de l'eau moboué. Tant que tu dois réfléchir trop tôt. Nabi Nampire. Dieu n'a pas fou. Alors moi qui t'ai dans un âge ni. Tant que nous monnaie à souka cause na ezaki na âge ni. Na pire bakuba. Donc eza nango le problème eza nde na kobe ngo fléauté. Donc eza batu balingi na bango za apprécier. Nga eza na bossa osana no na osala l'orchestre té. Osobanga. Nazo banga lote. Nazana na besoin mutu na ngai donc eza lokola nazana nous prêt ya osala mambo batu balingi té. Mais une chose est vraie, ceux qui présent les bibiso bon mon a les bibiso toi il va on est t'as peu singa sunzemo le moment non ce qui oh non à comprendre qu'il faut déclarer ba œuvre na ngai na sabam na faut déclarer ba œuvre na ngai na adami ba te belé ba ya adami te ba musicien belé ba na Congo awa ba adami te mandef no ezo koma pembe nga mo moko bimi déjà na suka pembe mi ayebi adami te ayebi sabam te ayebi sasem te on a raison mais ngai siko donc presse batinda on le quoi tindi ngai na ke déclarer ba œuvre ngai sike olembi ngai non lembi ngai na te oh projet to na mo bon un projet hein oh projet belé to za na mo donc je sais que Aza vraiment bon to raisonner nan to réfléchir nan to vandika boué to chef ba musicien ba ya to vanda boué ah non bon tout le monde a peine ndenge temps to banda ki eza na ba moi ba to mo boué ba combien un peu faible baza vraiment pas trop actif tout le monde ndeni to tina ba on a poto après eza idée ya bien ba eza ah tito comme décembre za ba musicien oyo ba kolongwa ba ni na bango déjà ba ken na bango na vie otoluka kova na poto mouvement ezotinda bango donc presse azotinda bango aigle atindi bango bakende parce qu'on a déjà commencé avec les autres nazindinga ko cité te tant ba kokende bango ba lobake voilà to yé boy il y a aussi une danseuse nani ba Nicaragua bazana mikili makiba ken na compte ya mouvement donc non, c'est-à-dire alingi batuni olingo olingi nini ok na impoto na tikali bon olingo kende poto bon c'est bon na tout le monde oya absu ba rep moi trop pété tant mususu moi boyer ba raison moi makambo belé bon to tinda bino na poto okende ah merci c'est bon va descendre lo wana ba okende ok donc to même bango te no même bango ba te ba okende mouvement ezotinda bango donc fallait pour pas aigle azotinda bango bakende bakeva na poto oui au senti degré à récompense na mouvement et donc côté rubrique à récompense na mouvement donc c'est une bonne chose nous sommes on vouloir ngati ngai nazala ngana o témoigner na ngaka o nazomona voilà nous sommes presque à la fin chef atelier mettre au programme et orchestre vous voyez quand même vous fandeli biso pe na kinto nga er vous voyez jaka trop cette fois-ci quand même c'est très bien bah programme où tous en avons année au 2020 et les années ouais donc ndeka to lobaki normalement ba production ya suka ya Kinshasa ezaki otosaki ya Shark na otosaki na Maluku mais rien na ezosala ke photo bongisa to restructurer calendrier na biso ya déplacement pour biso baza besoin to beta partout donc ils ont un groupe mogoté l'équipe biso na voyage na 10 ans oyo to leka awa donc to kenda partout to kenda ba France plusieurs fois tango ba ba kende biso to kenda na biso to keba États-Unis et tout na minute okutu ezaki to zonga nanu te na tourner to zaki ngeza lokola tourner ya liboso ya danger ya vie na biso ngeza o ni était maramba covid o ezaki déjà kokende kozonga ba une semaine akini ba 2 semaines donc ezaki vraiment molai mais ba restructurer contenir mambo ya covid et bouger presque partout
meka ko réfléchir na chaque pays ndenge ba exigence ba lingi ndeto ça la ba production donc c'est juste autres la wana sinon c'est bon donc mouvement to voyez biso to arrêter que to canel to laki biso to yaka to lobi to zo kende boy ndoki a okangate ndoki okangate ça Mzee Fungula ma déjà merci beaucoup chef atelier nous sommes à la fin un dernier message na ba fanatique ouais ba fanatique ba warrior nyoso batu nyoso oyo ba zotala ngande na nde ba otala ngaka boza na batu ba ko découvrir ngai ka lelo donc amour va ebimaki eza déjà na ba coin mosusu ezo sala bien merci boss déjà na ndingezo eza batu oyo ba zuna entente eza na plateforme nyos bo télécharger bolanda le tout puissant chef à télé le souverain pontife donc wana nazomona na Londres Sandra Maoua namoni Brenda Tangi ma fille donc namoni SP Manzolantima namoni Solange Bakana Baudry Yang Riche wa Zolan Zimbo et puis Jaris Kamilanduko Gauthier les millionnaires tellement vous avez belé et Benjolin Kiuma wana tuzana Dijon. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Donc aussi ça m'a le bango de l'autre. Si si. Le but composé sur ma phrase, monsieur c'est ça la bien. Merci beaucoup le souverain pontife, le tout puissant chef. Ngaka na tika kamwe lo mungu. OK. Motema oyo izangi amour ezalokola molimo izangi zoto. Evantumboko misinga errant. Est-ce que zoyeba de mer na ngweza motema na yo donc za nzembo zolo bakoza motema ezangi ya nazali awa comme une sentinelle nazoluka intérêt vie na yo maya miso ebongwani café nazomela mpona lala te ye yo kozela te maya miso yango et bon on a site pour yozonga okokuta na se dissoudre yo donc à suivre quoi donc na lobby moi na temps ya romatapo ba dérapage à battre l'équipe est moi trop donc ngai na mi pesa ki moi attention mo boy pour le bas donc tokos tous ensemble. Merci beaucoup. Donc c'était Atelier Kounyanga, le chef du groupe d'accompagnement de l'artiste et musicien international Fally Ipupa Aigle qui séjourne déjà en Europe depuis quelques jours. Et bon séjour ou encore je dirais toutes les bonnes choses à lui. Je crois qu'il va nous revenir dans les jours qui suivent. Merci beaucoup également à toute la grande équipe technique et rédactionnelle de l'Africa Info. C'est Chaton Kolo, l'artiste qui a été au four et au moulin aujourd'hui. Merci pour le travail. Et aussi aux Engalina, pourquoi pas Maëlle Sadi qui pompe votre établissement à toi. Et à vous très chers abonnés, merci pour cette marque de confiance. Nous sommes très contents et nous vous en serons toujours reconnaissants. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Maman, kitoko, Olga Kabelo. Maman, Kabelo à kitoko, Olga Kabelo. Partout vos amis. Ah, toi, on a le système, il y a Internet. Voilà. Ah, toi, on a photo. Boka qualité. Ah, vous avez la contrôle. Kabela, ma mère, elle est à la frontière. Et qui est à l'aéroport. Voici. Ça décolle. Et non, il y a votre lobby. Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Il y a Talo Malam. Ce qu'on dit, quand il y a l'internet, partout aux années, commandez Kabelo Nayo. Il y a Olga Kabelo. Dans le numéro, et comment dire, Bema, Tigelio, Futimo Nayo, Do, Futimo Nayo, Tigelio, Kito. Kabelo a Kito. On est ça la caméra. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.
X-Bass